Na religion esengeli boye bakie ba musulman ya République démocratique du Congo esengela ki ba clôturer Ramadan moko na lelo na stade de martyr de la Pentecôte kasi deux ordres moko et salamaki kuna bozo ba détail pa héritier mapinde midomi bendelo. Ezalaki opesi mbwa aboyi mokolo ya jeudi 13 mai na stade de martyr epai wapi ba fidèle musulman bayaki po na clôturer mois ya Ramadan na bango bosimbake masasi ebetaki ba gaz lacrymogène ebetaki po na kopanza ba fidèle nyonso bayaki Ramadan ezalaki clôturer lokola momesano te pambate selon information ebimi kuna ba mikonzi mibale mobimba bayaki kowelela ebonga ba podium et monanaki mibale po na clôturer Ramadan nzokande ba fidèle mususu ba sepelaki na eloko wana te na tina wana ba représentant lego na bango mibale oyo bazali kowela ebonga ba fidèle pe na ngambu na bango ekomaki opesi mbwa aboyi na tina wana ba policier ba intervenaki po na kobwaka ba gaz lacrymogène pe bato nyonso ba panzanaki en débandade nzinga ya stade de martyr ezalaki eloko moko ya pasi pe mawa. Problème est ça boy. Mangala. Alingi akamba biso. Mais biso en tant que badjama ba musulman to boy a travaillé mingi faut ça nini atika mutu musibe remplacer. Asala donc mandat mobimba zwa donc tetala ba église sur amike miko bazana ba télévision tout sur la télévision té. Ye atika biso donc na boy ba poni akamba donc lingomba. Ndeko Mangala azalaki musulman a gouverner biso mais malgré le koso na eleke belé ay ko tika la changer abima na islam atasi musulman te abima islam puisque na religion na biso tozana ba principe oyo tozola na yo sage mtozo musulman na yo soko sali ebimisho déjà islam mais batie yena ni représentant yo baza isufu di bondo ndaza représentant légal l'état ça reconnaître ye mais tellement que yaza ba mo connaissance osala ba mafia moko boye kozwa batu moko boye bazo ba mbongo bazo fournir ye bazui otomokili batie liboso bazui nzambe likolo batie ye na sei mais nde mone biso nyonso ba musulman tozana regret tokangi suyam toyeto sala deraka tosambeli te biso tozana eloko koloba te mais makambo nyonso tika na maboko ala azwajal ala kotuna ye ala kotuna responsabilité nzambe apesaki ye nini asayeli ba musulman ezala bato bakoyi tension wana bamama mikolo bakufi ozokoka te ba musulman bakufi wana babungi wallahi akosala milante akosala ata umeli combien suka ako rendre compte kuna na se mabele bosimba ke mouvement oyo ya panique ezwaki nzinga ya stade de martyr ba commune nyonso environnante population azalaki lisusu na kimia te pambate ba fidèle musulman bazalaki même pour chasser na ba avenue ebele na commune ya Kalamu Kinshasa Kasavubu pe bongo na bongo Ramadan ya ba musulman po na mois oyo ezalaki vraiment clôturé en quai de poisson.